Peut-être que vraiment ninga mabete l'élection des Sami on a linga nga ve na biso Martin Fayulu. Non numéro 4 na soutenir vraiment bato na suba sali na katwana soki yabimi sanga bien. On a eu mon vie Martin Fayulu numéro 4. Wolo baneni so watalo. Na lo waka mokonzi mboka nga yo artiste na obeni wome. Soki ezaki yo chance aux président yo momoni ne mboka ngozo kende ni momoni biso ba artiste tozo vivre il faut pas que so bongisa makambo nyonso yo momoni oyebi ba fight parce que ça na ngolo bate poza papa mukolo oyebi ba fight parce que ça li to lia kitoko eso mona biso to yeba ko za ba réfugié na mboka wa Afrique du Sud mais ça rapona mboka ya bien ta mboka za bien ta na benga ma foreigner na mboka mo boye pour mboka so ko ngwe bien te mais l'Indio mingi na peso chance et ce que ça peso chance au président qui n'a pas tout donc voilà le baraba congolais marambo yo ndekezo kendele faut beaucoup prier to prier ka mingi et pour surtout qu'il y a une brutalité marche na mona bandeko na biso bakufa moni bandeko na biso kokufa wana esa ka biso bien te maki to ali banda okisango ba même mutu na njili ba boye na bandal esa biso bien te na osenga bandeko na biso congolais to zara kimia le quoi d'élection salami to zela ba bibi biso o pesa so mokonzi et to pesa chance na chance wana to yeba o ni to kuluka to sala donc nga o na ko congolais ka yangwana to zara kimia to zala toujours le sambo together et puis c'est ça donc il a matata to bon sambo kanya. Merci beaucoup, mesdames, demoiselles et messieurs, chers amis fidèles téléspectateurs de la www.congofrance.com. Merci parce que vous avez révélé votre émission à Bisso, à congofrance.com. Bienvenue à cette émission Showtime avec Yannick Wenge. Showtime et Lelo, les musique, la théâtre, pour la bino. Comme elle est moi, je suis awa na Afrique du Sud, mais tout ça, parce que maman moka est allé Bisso. To sur la penaye azamoko ya ba les immigrés de Djobu na kati ya mboka ba sa pour moi bleu na bango ils ont impact pe na niveau congolais moko ça impact na Djobu to sur la naye to beta même sur la mboka parce que sur la mboka pe etali biso Beni Oume bonjour comment vous allez santé neni ouais bonjour président Yannick Wenge bonjour et puis ba meilleur verre la votre so soutenir artiste Beni Oume ba tout soutenir les immigrés de Djobu précisément poison casereka et venabiso ya kati et puis c'est un mot trop donc santé kitoko maman souvent kitoko ndezo mo lebe bolimo boneni boaki la loyenge les immigrés de Djobu to leki ba Paris banini bona wa pesa no no boka msupe kota en Congo France mais pas bolimo ra ezani pour panza na vie non les immigrés de Djobu ils a passeport to limo étant le moninga déjà les immigrés de Djobu sauf que moni to za batu mokili moni boza lisanga nakata lisanga eza bato yo babumu abe babe pisaka eloko moko boya bien ils ont un projet bien et Dieu bon les immigrés de Djobu pour la information on Léonie Nepso que les immigrés de Djobu ils aka ndenge ezalaka et to frenda ki ba makampo moni to lo bara makambo na sentimentaire mboka oyo mutu zo sala after makambo to sala et puis OK moi 5 heures OK boulot tout ça ndenge monter bakini bon bakini na uta rebuter na zongi na parler na ngana lo ça terrain à faire mais aiza bon na benga lycéen na benga mutu boya na boulot donc le wembu biso muki ngana mentol kato organiser le mois bien pour tous ces fanatique na biso mais eza na kitoko les immigrés de Djobu toujours ça tu vois la préparation ya film This is Power to na préparation na ngoto osala ngo to ngaka to changer formule moni ki boso zaki to osala to lobaka to biso lobate to osala et puis ba mona kaka na Congo France mikili to l'accent ka ndenge ba message na mona biso. OK, merci beaucoup. Beni Oume, pourquoi le théâtre na biso ezonga vraiment sima ba groupe salongo yaka na mo ba impact ba nini mais lelo ba mo profeming ba Nigeria ba film ba mboka mususu mais le vraiment théâtre ezar vraiment impact ya qualité ezar pour nous. Ah bon, on a vraiment selon ngani ya lobaka moni même na ndaku to mona ngo moni tango pesa que ça peut na Nigeria wana parce que baza gouvernement bango soutenir na bango makasi biso to sana musala na biso moko to bunda biso moko to sala makamno so mona na biso ba artiste et to commander mon Nigeria était possible parce que mbongo gouvernement bimisi na biso to sana il faut pas que so monter. Merci beaucoup. Pourquoi on vient à mon gouvernement bango ba soutenir bango ba théâtre na bango na biso ba soutenir té maman peut to comme to za na moment ya élection ba vote tout ça là mais la vote on a tout monde ba tricherie ba belé le ko la
gouvernement en place et ni en colorate. Réaction à eux les années parce que le gouvernement ils ont déjà politique parce que côté la théâtre lobby Nigeria le gouvernement va nous soutenir mais abisso soutenir tout ça un moment il y a ba élection tout le monde va fort ba tricherie des logique vous mettez dans ba élection réaction ouais c'est que Singapour on appelle si année qui peut être vingt-là question de la musique ouais tout ça personne les années il faut nous beaucoup les bien même juste na yo na yanga moni biso na toya na bamboka oyo na aussi Congo na Afrique du Sud na benga ma forenia na valeur na ngati na mboko papa wa Congo donc même les nazao na posa ke mboka na ngano eza bien pour nga za bien donc ngapo na politique na olinga kaka même président azalelo soit na ba obo luka ba sala ba élection na posa ngeza ka okoya ba saka kimia na Congo Ouazaki a déjà 17 ans, mais bien quitté. L'élection salami, mais bazo lukaka abimisa mutunaye le rôle à Chadari. Yo étant que congolais, de l'opposition artiste comédien à part, état que congolais. Réaction des années. Abimisa mutunaye Chadari, on a mboki qui est na contrôlé par ailleurs ou comment? Mais non y est là. Mokonjo azalaki asali ba mandat na ndenge ezalaka tukende na élection tout sali ba élection tout ça tout monde yango depuis 2006 tout sali élection 2011 asa muto pa kokende batikine pouvoir na bato mususu baza capable osala makambo donc to bataki asali mabe mais to lobi te ki asali mabe mais to na posa ka changement même les États-Unis va changer Obama asali mabe ta mais alors moi qui donne trompe ba congolais so ba talo so ba on pour ba politique ya Congo o ba kufa o ba mbebele ba injustice na Congo congolais ba talo so ba micho okolo banini pona bango nyonso eloko na lobaka ba congolais makambo yo ndenge ezokendele faut beaucoup prier to prier ka mingi et pour surtout que na brutalité ba marche na mwana bandeko na biso bakufa moni bandeko na biso kokufa wana esaka biso bien te make to ali banda okisango ba même mutu na njili ba mutu na bandal esa biso bien te na osenga bandeko na biso congolais to zaka kimia le quoi d'élection salami to zela ba bibi biso o pesa so mokonzi et to pesa chance na chance wana to yeba o ni to kuluka to sala donc nga on a ko congolais ka ya mwana to zaka kimia to zala toujours le sambo together et puis c'est ça donc il a ma tata to bon sambo kate pour yo ozo soupçonner nana robima pourquoi président ko peut-être nga vraiment nga mabete l'élection des sami wana linga nga ve na biso Martin Fayulu dans numéro 4 na soutenir vraiment bato na so basali na katwana soki yabimi sanga bien donc on a yo movi Martin Fayulu numéro 4 ngolo baneni so watalo na lo waka mokonzi so mboka nga yo artiste na obeni wome soki ezaki yo chance aux président yo momoni ne mboka ngo ezokende ni momoni biso ba artiste tozo vivre il faut pas que so bongisa makambo nyonso yo momoni oyebi ba fight parce que ça na ngolo bate poza papa mokolo oyebi ba fight parce que ça li to lia kitoko eso mona biso to yeba ko za ba réfugié na mboka wa Afrique du Sud mais ça rapona mboka ya bien ta mboka za bien ta na benga ma forenia na mboka mo boye pour mboka so ko ngwe bien te mais na plus chance et ce que ma plus chance au président qui n'a plus plutôt bonne chance. Merci beaucoup comprenez pour moi cette émission c'est toujours comme ça une émission de divertissement to be dans solo belé moni to coach ma politique pour politique et biso mais vous mais as artiste et comédien ou vraiment na ba mogo ba jobu ayebani na ndenga ba vatite musala ezoke kitoko d'habitude bene mais au bit this is pas mtezo album et pièce bozo préparer ouais this is pas tant que combien de choses on a na maladie à vidéo va toucher les poisons malgré les poisons santé kaka ils ont comment malongate yo état que comédien bazo bomaka bato ba célèbre na Congo ba artiste ba célèbre ba tchela ngoma poison bazo bomaka ba mort subite okolo bana nini ba bossa ba jour na ba déjà ba poison ba nini pour de web vidéo ouais surtout les cambona mais ça lenga passi tant qu'artiste pour o ba télé ata pe artiste le kwanga le pe ko constater comme linga donc nga mingi na luba ezaka ki soki za maki réellement batiaki poison wana ndé to luba non to tika bloko wana to ça bon pour nini artiste le quoi vide loin aza artiste mo boy so le to zangié to quoi vide loin ozangi to quoi vide loin ça passe na biso ba congolais yo ka nani mtachela poison za nani te nga vraiment franchement na éviter
na évité mais ceux qui botaki botsase pardon on se botaki na taki na bino mutika mutu za kimia asa batana ya mutu ana nzamba tsa mutu na mukili na tana ena ngonga nae na kulinga to possibilité ngonga muninga pour que asoko yozo mona lokwa yeso ko empêcher na mambo sala te na o ataki na kombo ataki so batange bana na évité mais soko taki yango doser tsanse mukili za nzambe même yeso akufilelo après 5 à 6 ans yo ko landa rapport to abato. Ok, merci beaucoup. Et vous êtes artiste et comédien. Est-ce que vous savez le mot boy, moi le mot mai va gagner artiste et comédien bio. Ouais, après si maman Keren Maya la montée na Belgique. Mais ça que le Cameroun au salon Johnny Bonzo, ma coffee. Et puis sur mon TV. Ouais, non, les sommets c'est qui ça partout dans le monde entier. Moi vu qu'à na kinde zalaka. Vous allez sur la bête ya kinde. Vu qu'à na kinde zalaka. Quand frère moi peut parler naé, avoir ajat ce qu'il a parlé. Bandeko na benga bayaya na parler tout commence parler ba congolais bayaya bayaka to beta sala batam est bayate tout commence à parler parking tout commence à parler parking to la rawana to sala batage moi bi mo yaka anytime ayaka ibaka so boy na tongo boye bakoloka bazo baka bateke na ngezate ni na ngezate je mu to bete to lingena mo bi boule to fanda boye desert troisième mo bi akoti j'en ai plus de soyez tout si moyibi parce que ngaya tout ça na contrôle on les a ya bunga tout ça contrôle moni baté mo na mutuka ezate to no beta moyibi bande ko na ngata de que to beta moyibi depuis des heures 5 heures beta moyibi na yebi le côté beta moyibi na yebi le côté beta moyibi na yebi le côté 5h30 6h ba mère ba uta catholique ba uta ba église 6h na tongo ba messe ko ba wana ba catholique wana ko leka amoto beta mwe bato tondi po nini koko yo nini ni aibi bateri amoto beta fa misa bateri bato koko na ebelo côté lotika bozwaye bo memela ndako nanga koko yo zanga ngo tena nganga tena bozwila nga yebo mela pa ina ngana lobisa ye to muibi to memela pala koko ko biso ko ndisa bi okangela nga soso moko kangi soso to bemili tsala soso to pesi koko ai bolongo ebilamba to kati mo ebilamba tema to kangi maboko no basina maboko nzama nous voyons que ça là on va jouer ça la soso tout le monde quand baluka tout quand on a ça na soso manne on a ko kale kana felende la symétrie de lukaya ko bi le ça soso la ke lengi na litoi ko ko linga bo wana na sima na biso bandi kona nga to beta moyibi de 3h à 5h30 moyiba lobata ko ko saka li sala moyiba andima la tendresse koko merci à toi la photo. Merci beaucoup, comprenez vraiment cette émission le mana mbiba comédien la bi photo beta li solo pe ya ma solo à théâtre ndezo ki na mbongo na biso parce que za moko ya ba art ya mbongo na biso to beta massage merci beaucoup ba bele pomba la ndio pe na bi que masanga joma en Australie à seki na rata parler au niveau 0 ata yani pour être pe s'équiper na habiter to beta li solo siko en théâtre na Djobu et qui est dans l'année évolution en théâtre na Djobu et qui est dans l'année ouais évolution na makambo ya na fundi sida évolution qui kitoko quoi évolution qui kitoko vraiment mokonzi évolution qui est bien vraiment za masunga sauf que elo na bisa que ça que na mboko yo ende mona kinité est-ce que ya baka za kona finga to na linga na bebisa lokuma ba masa na bisote mboko yande mote mboko ezaki to salaka to sala théâtre on passe à répéter ndenge to no répéter na Congo mais avec effort et bato belé wa soutenir biso vous savez que bien ça maison qui bien et na bi que karaté a bato wa sepela bon na bi karaté wa sepela ngamo na des match pour ça wenga benga des match maman bien j'ai bien merci invité bazo tout ba talo na micho pour na suka message ko za nini pe okolo ba bato nini bazo ta pe mo extrait à nini na bino message za nini ouais message na film mais on a mingi to ngotolo bela moni na mboka oyo biso mibali to commune na ndenge mo moni to ba vitesse to kwa ndenge mo yo mo to ngoto pesa mo bato mo conseil mboka mopaya soko luka mbongo te woni okoma yango ba ya msuba koma ba Mario yango ni ngana na tomba victime nango parce que na ninga ko luka te donc toliza yaka ke so za libanda luka conseil za yaka wana mibala chopo au film ba Mario nya surtout yo jouer Mario donc ba Mario tout kokota ki Mario za mabeto ko lo ba bata te za mabete
T'es ça madame pourquoi pas? Toi artiste, c'est un artiste. Non, artiste pas côté Mario. T'es tingani na nzao na kokota nga. Nga nga artiste. Oh. Mais na kokota ngona ndenge bato bakota te. Na sala tout ce que bato desi na vai na ngabo eh. Mais voilà on a côté de pesa tout monde sala raté le côté côté no Mario côté sala raté. Te ona sana pesa wana za fo. Ya on a lobi. On est dans une émission na minute wana. Vous on conseille pas côté Mario to baluka ne mbongo ba sala musala. Te baluka. Tout ça na musala to luka. Nga pe na sona sangalo mombo eloko eleki mbongo ya te eloko malamu efalanga moni même moi ça kolinga yo amemi na poto asali mamutu mais ozaka à gérer par rien mais so yo pe moi ça mtingi ezanga te ozala matana yo au moins kitoko donc na lobby boy donc so kolinga kota ki mawe zango mabete mais yo pe luka kama mukie et ça la rapide bien au poussa rapide maman. Merci beaucoup pour poto ka wana yo numéro de téléphone moi quelques mots de tout batali biso émission. Ouais, numéro de téléphone on a non vraiment plus 27 74 31 89 339. La banelle plus 27 74 31 89 339. So beau bien artiste na bino ba remarque ba soutien par-ci par-là dans le monde. Na pesi mbote na nouvelle bosso na maman nanga na papa nanga ba meilleur venu na bango na Kinshasa na pesi on mbota trop et sans oublier mon boss mon patron ozo futa benye o mais o lelo na communauté mo nanga mon boss maestro pesi mbota trop sans oublier na pesi ndeko nanga na zamba Jonathan Mutambala lobi di kofi électrique effacer tableau papa na Joe mbota trop Patrick Milenge la pesi mbota trop maître Ngubulu Popotamba bi Roli Binjila pesi mbota trop Yannick Poitre Binjila babi tibo mona rabeni mu baswago ezaka ndo sana za la bwe pote na la ta bien tele sanga ko papa donc la pesi mbota trop sans oublier Kerem Mayala de Bruxelles et la pesi motema na ngambote na tanga kombonete nanga c'est Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs de la 3xW.congofrance.com. Nous sommes à la fin, c'était là. L'artiste et comédien Béni Roumé, dans le Faux d'ici, dans Johannesburg. Tu as mis bon pour tout ça, sur la théâtre. Ça a pu moi bien, c'est pour ma vie, Nabiso déjà délivré, déjà régime en place, c'est que pays, tout le tout tombe la artiste comédien, Nabiso, artiste musicien, Nabiso, et ça rappelle moi bien quoi. Avec une sur pour la bino artiste comédien, Kangi Mboko, Chobu, Ngaza, Kanaï Awa. So yo zara te Ngaza, Kawa, Naiba Evre, Naï Nengezoleka. Merci beaucoup, Yannick Prêtre, à qui assisté à l'émission Nabiso. Merci beaucoup, notre tonton lycéen, c'est ma caméra. Merci beaucoup, le boss, je suis di Pumba, la Congo France. Merci beaucoup, Jomar Mokonza, Australie Mobimba. En Australie, d'ici là, apportez-vous bien sur www.congofrance.com avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.